Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango oyo tobombelaki bino na mokolo ya lelo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini bandeko congolais oyo bazali kosouffrir na mboka Maroc pe ba oyo basili kokangama na kati na désert pe bazangi moto oyo akoki kosunga bango pe bandeko pasi na pasi. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ete ebongi malamu boyeba yango tango bandeko bino bozwaka initiative ya koloba ete bobima mboka mpona koyeba poto bapasi nyonso bomonaka bamakambo nyonso bomonaka baproblème nyonso bomonaka kaka bino moko nde bobundanaka na yango ti na ndenge soki nzambe asungi bokomaka na bapoto awa pe soki epesi malamu te na minito ndenge tozali koloba ezali pe na bamosusu oyo bakangami na badésert mai ya komeleza te pasi na pasi pe bamosusu pe bazali pe na kati ya Maroc kasi vie ezali kaka ya pasi. Bandeko babolingo sikoyo tokomeka nanu tolobela nanu mwa moke pe kozongisa nanu conscience ya bandeko congolais mosusu oyo tango bazalaka ete tango baye na bapoto bayebi ba souffrance nini bamonaki bayebi ba makambo nini oyo bamonaki surtout ba oyo bayaka nzela ya makolo bandeko me tango nzambe asungaka bango bakomi awa na kati na poto okomona babosani nyonso to bamonaki bakomi awa bakomi bagang bakomi kofinga bakonzi ya Congo bakomi na bango bakuluna bakomi koluka kobeta bato ndeko tokoyebisa bino eloko moko eloko bato basalaka erreur mpe bayebaka te mingi babosanaka. Bandeko babolingo boyebi ete tango bozali kosala badémarche to tango bosalaka badémarche to tango bosalaka badémarche mpo bobima mboka nayebi ete surtout na tango ya deuxième république bato mingi baluka mbongo na ndenge ya cascade pe bamosusu etinda ete bazalaki na lopango ya monene bateki katikati mpo bazwa kaka batinda yo na poto. Lelo tango okomi awa bandeko bato oyo bazalaki na mboka na biso na tango ya deuxième république oyo babandaki komaltraite biso bapeuple tala bato wana lelo bakimi baye awa lelo bakomi bato oyo bakomi lokola badonneur de leçon mpona koyebisa bino kotalisa bino ndenge nini mboka na biso ebebi mboka ndenge nini mboka na biso ekomi na maboko ya bapaya ndenge nini basali boye ndenge nini basali boye. Alors ke ndeko tango yo ozalaki na Congo tango ozali kosala badémarche po ete oya na mboka poto
otikalaka komona te ata moto moko na tango ya deuxième république ou bien mokonzi moko aloba ete ndeko mobali alingi akende poto tika to bimisa ta mbongo na kesi na bimisa ta mbongo na libenga na nga napesa ye po ete nasunga ye akende na poto. Ndeko obetaki bademarshe yo moko, osalaki bamakambo nyonso yo moko. Me lelo tala ete bandeko tango bato wana basili kokima kuna na bambeba basalaki tango ete pouvoir mosusu ye bakimi mbangu awa baye kovanda awa lokola bavandi awa bamoni ete vi ya poto ezali pasi eloko nini bango bamoni po ete bazala na esengo il fallait baya koutilize yo moto oyo yaki poto na ndenge ya koluka po osalisa famille na yo babanda koyebisa yo ndeko telema tokende kobunda mpo na mboka tala boye tala boye tala boye. Me tango ozali kotala bato bazali kotinda bato mpo na koloba ete tokende kobunda mpo na mboka bana ya oyo tango batata na bango babandaki kozwa babandaki ata kotala mpe moto te oyo bakonzaka mboka basalaka bamakambo ndenge na ndenge bandeko babolingo. Il faut conscience esala ndeko yo luki famille na yo ebomi nzoto eteki meme une partie ya lopangu mpo na yo po ete yo ya na poto lelo ekomi yo awa na poto ndeko olio continue projet na yo oyelaki no olobi yo okomi combattant ki combattant na yo soki batali oza kosalela banani bitumba wana oza kobundela nde bato oyo bango basalaka na mboka na biso na ntango ya deuxième république oyo babomaka mboka oyo baniokolaka bato nde yo olobi okomi combattant na bango. Me ntango bande koluka nzela mpo oya na poto na kati na bango ata moto moko te atalaki yo. Bandeko babolingo poto kota na lisolo yango malamu malamu na kotalisa bino na babilili ndenge nini journaliste oyo bino nyonso boyebi na nkombo ya monsieur Marc Tabu asalaki déplacement monene mpo na kokende ntina Maroc po ete akende koyeba kaka situation ya ndenge nini bakongole oyo bayaka na nzela ya makolo basukelaka kote ya Maroc ndenge nini situation na bango ezalaka mpe akendeki asali reportage wana yango mpe etindaki biso bandeko tomeka mpe kolobela yango po ete ezali likambo moko tosi tolobela yango kala bato oyo balanda bemission na biso bayebi tolakisaka bino meme ndenge bato bakufa na désert. Me lelo oyo ezali ete lokola monsieur Marc Tabu aye kofungola sujet yango biso mpe tolobi ete il faut tomeka kotalisa na bakongole mpe koloba mpo na kotalisa ndeko tango yo ozalaki koluka vi ya koya na poto bapasi omonaki baproblème omonaki yo moko kaka nde obundanaki na yango. Me lelo sikoyo lokola bato baliaka na tango ya deuxième république basalaka n'importe quoi lokola bakimi awa kaka bino bato yo tango mboka ezalaki na pasi tango bino bokimi mpo na koluka vi lelo sikoyo kaka bato wana bakomi kolinga koutilize bino mpo na koluka ndenge nini ya kolokosa nini ete tokende tobunda mpo na mboka tosala boye mpo nini bango baluka ndenge nini ya kozonga po ete bakamba mboka ndenge balingi ndenge bazalaki kokamba liboso. Me bandeko tango bango bazalaki na bokonzi batalaki bino te kanisa famille na yo ndenge tekaka katikati ya lopangu po yo ya na poto. Me lelo kaka bato wana komona bangwanda banani bino bokanisi tango yo bozalaki na Congo tango bangwanda bazalaki na bokonzi eske yo okokaki penza kokende tina biro ya ngwanda lobi papa ngwanda nga nalingi na ya poto me nazali kozanga otan ngwanda bimisa mbongo apesa yo. Lelo yo ngwanda komi koutilize bino bato oyo boyaki koluka bavina bino mpona kosalisa bafamille na bino kosunga tala lelo bakomi koutilize bino mpo nini boluka moya ya kozongisa bango na bokonzi. Aye moma il faut borezonaka bandeko borezonaka nzambe oyo biso moko tobelelaki na ntango Mobutu azalaki na bokonzi tolobaki ete nzambe elongolela biso Mobutu lelo oyo nzambe akokisi mpe elongoleli biso ebandeko. Ngai na koyebisa bino ete tango bato balobaka ete oyo bakonzi oyo bazali na pouvoir bazali ya nzambe te nalobaka ete bato balobaka bongo bazali baescroc mpe bazali mitema mabe ezali ndeki mitema likundu kozanga oyo ndenge paster moku nalobi ete biftek oyo bazanga yango ekoma kolobisa bango boye bandeko.
lelo soki moto ayebisi ngai ete Joseph Kabila na gouvernement na ye bokonzi na bango ezali ya nzambe te nakoloba na moto wana nalobi ete ozali moto ya lokuta po ete balobi na kati na Biblia tout pouvoir vient de Dieu. Bandeko babolingo nakotalisa bino bilembo oyo ezali kolakisa ete bakonzi na biso ya ntango oyo nzambe mpenza moto atindeli biso bango mpe bato mingi oyo mitema mabe bazali kosala neti koignore bazali kosala neti mpo ete bakosa me ngai nakotalisa na kolakisa ete bakonzi na biso ya mboka Congo nzambe nde moto atindeli biso bango. Pona nini bandeko depuis Congo ezala Congo natikala komona te meme na ntango ya deuxième république bomona ete mboka moko eza na bitumba président de la république alali pongi te aparvenir kozwa avion na ye mobimba po atia yango en disposition ekende uniquement kobimisa bakongolais oyo bazali na Libye. Mbale liboso bandeko président congolais président ya mboka na biso Joseph Kabila asali eloko wana bandeko me bato ya mayele bino bolobaka ete bato ya mayele bato bino bolobaka ete bato ya mayele ya mboka na biso bandeko oyo bakambaka mboka na biso bobengaka bango bato ya mayele tina ndenge bakamba mboka tina ndenge bapakata mbangu ntango afdele ye totikala komona te sika bango bazwi likanisi ya kosauve bakongolais ou bien place moko bitumba ezalaki ou bien problème ezalaki botala ndenge Joseph Kabila azali kopense na bapeuple na ye alors que na ntango ya deuxième république oyo ndenge ezalaki ete mwana na mwana luka na ndenge na yo lelo kati na mboka na biso Congo ekomi ete okomona peuple aleli président de la république ayoki kolela wana mpe intervenir. Bandeko babolingo nakoyebisa bino ete il faut conscience ya biso bakongolais esala po ete bato mingi lelo bazali komanipule bato kaka na badiscours ya lokuta bamakambo ya lokuta alors que bamakambo mingi bazali koloba ezali ndenge wana te mpe tala lelo bandeko na biso ye bakongolais ebele bazali kuna bakangami na désert moto akosunga bango aza te mpe kuna place ya pasi moto akolobela bango aza te yango ete bandeko babolingo na ntango tozali kosenga ete nzambe apambola déplacement ya Mark Tabu po ete loko ya sali ezali lokola message mobimba oyo alerte na communauté congolaise pe meme na bakonzi ya mboka pona koyeba ete ezali na bakongolais ebele oyo bazwaki riske ya kokende poto na nzela ya makolo ebele bakangami na désert moto ya kosunga bango azali te. Tozali mpe koyebisa na bakonzi ya Congo oyo bazali na mitema ya malamu bameka meme kosouleve pe dossier oyo mpona kosunga na kati na désert kuna ezali na mama congolaise mpe ezali na bana na bango bavandi na kati na désert bazali koyeba te ndenge nini bakosala bafame bazali violé bino moko boyoki ndenge nini bazali koloba bino bato bobelelaka mpona likambo ya bafame violé tala mpe bamama congolaise mosusu bazali kuna na désert ntango nyonso bazali koviole bango ezali mpe mbela kitoko oyo biso bakongolais ifo tobeta loseba po ete basunga bakongolaise wana oyo bazali na désert s'il s'agit ya koluka moyen bazongisa bango na mboka na Kinshasa bazongisa bango po ete ezali pasi mingi komona ndenge nini bato bazali kosouffrir boye yango na bandeko babolingo ngai nazali kosenga na bakongolais yo moto yaki koluka vi okomi ana poto tika loyenge ndeko po ete bato bazali koyebisa ete tofinga bakonzi ya Congo soki bakonzi baye tobeta bango bandeko tango yo bimaki na mboka na yo oyaki na bitike osalisa baparent na yo osunga libota na yo pe omilukela yo moko oyaki teke na ndenge ete lobi babenga yo combattant to combattante na likolo ya masolo ya lokuta bazali koya nango ya lokuta kokosa bato lelo oyo soki totali malamu mpona alakisa bino ete opposant congolais bazali mitema mabe mpe bato ya lokuta na kozwela bino kaka exemple moko oyo bakongolais bazali kosala neti baignore yango me ekokute biso cher un jour soki boyebi yango te exemple ya nini ya papa Etienne Tshisekedi
Papa Etienne Tshisekedi na molili azali ko signer ba mikanda oyo azali kotalisa ete bakonzi ya mboka na biso Joseph Kabila azali mwana ya mboka ya solo asigner ba mikanda oyo ndimi meme kokende ba election na ye moko Joseph Kabila. Mais tala eloko nini aye kosala po mona ete bato bazali mitema mabe balingi biso ba peuple te kaka bango bato bazali koboma biso na CC mais mingi bazali ko comprendre te bajeo kaka bande kosala na Mobutu yango na azali ko continuer nango mingi bazali ko comprendre te bandeko tango sa ndimi ete akokende élection na Joseph Kabila c'est que na mikanda asinyaki ke akokende élection na Joseph Kabila c'est que lingi koloba ete aza ko reconnaître Joseph Kabila azali mwana ya mboka mais tala sikoyo aza koyepa na biso ba diaspora mpona ko faire biso plaisir na makambo ya lokuta kozanga ba argument aza koloba ete ano bato mosusu balobaka ete Joseph Kabila azali congolais ba mosusu balobaka ete azali congolais te alors nga na moni nazali côté ya bato balobaka ete azali bandeko moto ya mayele mbala moko koloba ete Papa Etienne Tshisekedi ya comédien aventurier. Comment vous avez koloba biloko aboy? Parce que soki azali comédien azali penza moto moko sérieux alingaki ayebisa bapeuple alobi ete bon bapeuple ngai ndenge ezali na kosala élection te parce que na moto ya mboka na biso namoni ete tozali na mopaya constitution ya mboka na biso alobi ete biso bacongolais mboka na biso ya Congo mopaya akoki kopose candidature na présidence te. Mais yo na tala lelo ba comédien za ko yako sala bande ko nazali ko yebisa bino bokanga date ya lelo ba comédien Papa Etienne Tshisekedi za ko sala kaka ya Mobutu boko mona kaka ndenge gosuka e gosuka pe ko bota rien bande ko bino batu boko bo manzoto boko bima na bala poite obo lo bien de za ko bunda pona IDPS ba mosusu ba ko zoba masasi ofele pe ba ko kufa boko mona ya zali kaka ndenge kaka zala ka pe ko sala eloko te. Poite oyo bakufaki na tango ya Mobutu bandeko bakenda pe boye ba famille na bango pe ayeba bango te batikala pe kaka boye yango na ifoto sala keba yango na tolobi ete bandeko bino bato bozali koya koluka vi na poto ndeko kanisa ba souffrance omonaki kanisa tango yo za koluka visa tango za koluka mbongo ya billet mituna eske na tango wana ngwanda apesaki ngai mituna eske na tango wana bana ya bapesaki ngai. Mais lelo oyo ekomi ete po moto avana na poto malamu il faut boluka bokomisa ye combattant po ete na ba intérêt na bino baluka ndenge nini bakozongisa bino na mboka bandeko mingi bazali kosala lito pamba te ebele bapesi bango ba promesse ya bandoto ya baba obo kozala ba ministre obo kozala boy ebele bazali kobunda na kati ya esprit ya ba promesse on ndenge balobaka ete bandoto ya baba bandeko nakokende nano mosika te yambo te napesa Papa Roger maloba nakotikela bino nanu botala ba image bomona ndenge nini bandeko oyo bayaki na nzela ya désert pe bakomi na Maroc ekomi bango na Maroc pe Maroc ezwi bango na ndenge ete bazalaki na ba visa te pe ba refoulé bango lié tabatia bango na avion bazo refoulé bango na ba Congo non tala kaka na ba mama na bana bazali ko refoulé bango na désert bandeko na kati ya désert yango na tozali koloba boye pona mbela oyo bakonzi ya Congo pe bayeba ete ezali na ba Congolais mosusu pe bazali ko souffrir nde eloko oyo tozali koloba ete ba opposant Congolais mosusu ba sepelaka na ba situation ya boye komona ndenge nini ba Congolais bazali na position ya faiblesse po bango bayeba na ko profiter bayeba ndenge nini ya ko manipuler bango ya ko kotisa bango ba esprit pona koloba ete tala kutu bino boza ko sala bo pona Joseph Kabila boye or ke bazali ko bosa na ete ebele bakimaka mboka na biso na tango ya Mobutu bayaka na poto lelo kaka bango nde bakomi ko ya ko manipuler bango bandeko tozali ko senga pe na bakonzi ya Congo en tout cas boye ba yango ete ba Congolais ebele ba Marocains ba refoulé bango bazali na kati na désert soki s'il s'agit et pozala ete ata batu moko ya ONG ba kolinga ete bazwa responsabilité wana ba komata sur place esika bandeko bazali e kozala malamu soki pe gouvernement e koloba ete etala likambo oyo ndenge nini bandeko ye ba Congolais toyebi ete basalaki erreur po bayeki koluka vi na ndenge na bango mais
ezala lisumu te tokokondane bango mpo bamosusu bakomi koloba ete etali bango nani atindaki bango te ndeko koloba bongo te vie eza na basurprise ebele lelo ntango mosusu yo olobi nani atindaki bango me yo mpe likambo moko ekokomela yo ndeko mpo ete na vie oyo tokutanaka na basurprise mosusu ndeko okanaki yango te me ekomeli yo moko okomi kokomprendre te okomi komituna me tika langage oyo akoloba ete nani atindaki bango te basunga bango soki baoyo bamoni ete bazali na moyen ndeko soki oyebi ete 10 euro na yo moko evandaka quelque part osalaka na yango eloko te ndeko toluka ndenge nini ya kosunga bandeko na biso mpe soki s'il s'agit na mwa mbongo oyo tokoloba ete tosala cotisation toluka totindela bango ata na kati ya désert na nzela ya ONG ke epermettre bango bazonga tati na kote ya baniger ou bien banigeria bakende ta koluka kozelela kote kuna soki bafamille na bango bakosala makasi bazonga na mboka en tout cas tomeka kosala yango bakongole ifo tozala sensibiliser bino bato bobelelaka likambo ya bafemme violée tala bouti koyoka bandeko na biso bakongole bamama na biso bakongolaise oyo balukaki nzela ya poto na makolo bazali kuna na désert bato ya désert batuareg bazali koniataniata bango kobaba bango bandeko au point même que baya kozwa ba maladie oyo eyebani atatina te bandeko tomeka ko telema mpona likambo oyo vraiment nzambe akombola journaliste oyo na kombo ya monsieur Marc Tabu po ete eloko asali ezali lokola olamusi eloko moko po ete tango biso tozali kolia malamu tozali kolala malamu tozali kosepela me toyebaka ete bandeko na biso moko mpe bazali quelque part bazali kosouffrir lelo ezali kaka komona na poto bato mingi bazali koloba kaka likambo ya bato ya este oui toyebi ete kuna bato mpe bazali kosouffrir bamama bazali violé mais il faut koyeba ete kotala mpe bakongole mosusu oyo bazali na pasi bisika mosusu esika bazali il faut tosala makasi tolobela likambo totombola mongongo toluka ndenge nini ya kosunga bandeko soki tozali kobeta tolo mpona koloba ete biso nde tozali bachampion totindaka bambongo chaque année esali monta oyo eleki bilan ya budget ya leta kuna na mboka na biso ndenge nini ekozanga ete tomeka ta soki tolobi ata moto moko chaque moto atya ata 5 euros 5 euros 5 euros ata 1 euro 1 euro 1 euro ndeko na banzi ete likambo tokoki kosala mpona kosauve bandeko na biso bazali na désert ekosala eloko moko ya malamu ekosala eloko ya malamu ndeko ndenge ya kosauve ezali ebele nalobaka yango ntango nyonso na likambo ndenge ekomi boye baassociation ba-ONG ezali ebele lokola ONG ya mama Madi Tiembe oyo tolobaka yango ntango nyonso na kati na likambo tokoki mpe kokontakte mpona koloba ndenge nini tokoki kosunga bandeko bazali na désert ndeko tala kaka bamama bazali na bana batiki bango na désert ebongo biso moko bakongole biso bato tolobi ete tolingi mboka tozali na bolingo tolakisa sikoyo bolingo yango vraiment na kosenga na bakongole tomeka kolobela likambo oyo mpe tosengi na bakonzi ya Congo bomeka nanu kotala likambo oyo po ete tosunga bato bazali na désert s'il s'agit ya kolukela bango moyen bazonga na mboka bazonga po ete pasi eleki mingi na ntango oyo na kosenga na papa Botamba tiela biso bakongole tiela biso babilili oyo ya bakongole oyo bazali kuna na désert ndenge nini bazali kosouffrir vraiment s'il s'agit bakonzi ya Congo bakomona bameka kosunga bango eloko nini ezangi ete biso pe bakongole toloba ete no tokoki kotika bandeko na biso na ndenge ya pasi te totelema tosangisa mayele po ete tosala mwa cotisation po ete totindela bango bayeba ndenge nini ya kosala po ete babima na pasi oyo bazali na yango papa Botamba tiela biso babilili s'il vous plaît. Hashish Morocco. Hashish Morocco. Marijuana Morocco. Morocco hashish. En bonne qualité. Bonne qualité. En bonne qualité. Hashish Morocco. Willy Tembela, unité centrale. Gavin Widi, Serge Sayal, Wivine Matsuda,
Massola. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs de Congo #1, c'est Marc Etabou nommé ambassadeur. Il y a Baklando, il y a Batu ya Rally, il y a Bato Nyo surtout Balugaka Mboka, oh ya Poto, Balugaka Panama, Balugaka Bella, Balugaka Hollande, Balugaka Italie, Espagne, kaka wanabana Pamplona. Nanzela Oyo Babengi Méditerranée. Alors toyaki awa, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ngaina David Mumbele Oboebi M6 David Mumbele muta konzaka mboka Maroc pona ameka ko expliquer biso image à l'appui pasi oyo bandeko na bino bamonaka ko uta Afrique ya se o babengi Afrique noire tiko mata malembe ko koma na obstacle oyo tozali pembeni sika boza komona bana bandibu bazali ko sakana pona ko katisa so botali pena na musika fin fond Boromona Espagne, ezakuna liboso, donc awa tozali na Tanger, pembeni ya mai poto l'accès vraiment que idéologie pe ma solo ndenge nini bao babengaka ba clando bayaka malembe po batambola. Na minute ndeka to bandi koloba boye bato service o ya babengi ya kimia parce que bazingi biso po bamoni caméra bazaka vraiment trop fragile na komona la caméra ba poussa na. Alors awa tozali na Tanger tokososko David Mumbele bandeko nanga ba image o bokomona e ko sala pasi mais bokanga mutema pona ba oyo bazana bandeko na bango na ba Mauritanie na ba Maroc ba oyo bazana bandeko na bango na ba Sénégal na ba Mali na ba Benin na ba Guinée ba meka osala mwa makasi ba aider bango ba bima ba esiko po pasi ezali na esiko na ndenge ya mukete. Alors Bolanda David Mumbele, celui qui va vous ouvrir la boîte à Pandore pour la première fois, même na Kinshasa bosu Bolanda qui est Bolanda avec image à l'appui pasi oyo bandeko na biso rally ndenge baliaka zelo ndenge baliaka loso ya gari nyoso tout et pas David Mumbele. M6 David Mumbele, mystique. Regardez comme ça avec les enfants. Mira a los niños. Venimos con ellos porque nuestro país, el Congo, está en guerra. Pedimos asilo en Europa y nos expulsáis, nos dice esta mujer. Vous me refoulez encore avec les enfants comme ça. Bonjour, bonsoir, bana poto, bana kini, bana Congo #1 ndenge na prometa kibino avec ambassadeur ya ba clandestin congolais na kati ya ba pays ya Maghreb Sema Tabo Ayaki poto pesa bino DVD botala ndenge bandeko na bino ba koma poto souffrance ba mona na kati ya zelo ezali désert après désert sous film ezebele ba komona sumai mai ya suka yango eza frontière e kaboli entre Maroc, Afrique na Europe. Alors sur DVD oyo bokomona ndenge baza kolela mayo bosomona munene oyo boîte oyo bosomona wana ezali bateau bakota kanango mikili bateau wana ezwaka maximum ezwaka ba 40 personnes po bakoma poto. Alors kokende poto na bango marque ezalaka na ba moyen wana okomona mwana mwasi bazalaka na kati bana mibali bazalaka na kati ya bateau wana mais na kati ya bateau wana ndenge bosomona pasi nini bamonaka na kati bamemaka biloko ya kolia te na kati bamemaka lipa na fromage. Kitoko David Mumbele to mekana kotuna eloko nini etindaka d'abord mutu azwa boule ole akamata avion amata aya eloko nini etindaka bango rally tozonga nanu na Kisasa to na Congo place bauta to na Angola. Rally ezali manque ya kozwa visa tango ozangi visa ekosenga olia zelo ekosenga obanda makolo bima Cameroun, Nigeria, Benin di omata likolo ya kosuka na ba Maghreb. Donc manque ya visa yango ebimisi basi na mibali na libanda ya kokoma peme na mayo ya minene ozomona. OK. Tango manque wana visa salemi. Mutu nini elaka bango boule ya kokende poto makolo. Boule ya kokende poto makolo ezali ba checker oyo bakendaka kin ameki makama visa esi lokola ba bien tseka ba president tseka yekutu da ero makama visa ebiso tika makama visa zo makolo na yo lia désert to kende to bimati to bakoma ba Maroc. OK, ça va. Babandaka wapi pesa biso itinéraire ya nzela babandaka Cameroun na Weso omoni Cameroun soko mi Brazzaville ba bima Weso après Weso ba mataka
Nigeria na Kano bamati Niger na Niamey malamo batumbi Algérie frontière malamo na Maroc malamo baya wapo bakata bakibiki nini bamona na nzela à partir ya Cameroun ba pasi ezalaka kuna à partir ya ba Niger ba pasi ezalaka kuna ba Mali et puis zelo na entre Congo RDC ti komona ba Cameroun pasi ezalaka ya mingi te pasi ezalaka ebandaka tango ya kokota na désert ya Sahara ne place souffrance ya désert ma ebandaka omona apa kokota kokota na bidon ya mai ekosila soki mai esilbino na piquet bozota mwana mutuka wana yebaki na katikati ya désert ezala batu oyo babengaka ba théoriste bazaka na kati ya bamabanga bakozela chauffeur wana azali mundibu akolekisa bino koteka ba théoriste bazalaka bango babimaka na mokili te oyo babengi babuzu bakangaka bilongi bango nde batu bakozwa bino babombi bino na mabanga moko bo soki bozali na bana basi na mutuka na bino ezali feti pona bango okoki kobeta 40 jours 20 jours 10 jours na kati ya désert ya Sahara parce que bango bazwi bafi wana bazali kobamba bango talaka mutu afandaka na kati ya désert abambaka te amonaka mwasi te boyeli ye mwasi ya congolaise azobambana na kanda yake Congo eza na badiama bango bafandaka na kati ya désert bamakambo bavise ezali bino koprovoke bango koleka wana yango nomonaka ke esalaka ke baviole bafi congolaise majorité ya bafi oyo baza na kati ya poto oyo baleka nzela oyo baza viole na kati ya babuso omona mosusu abota mwana mondibu mwana pemi makasi me aswasemia na kati ya désert wala ndenge eleka ok bamboka yango mpe moyo ezalaka makasi pete biso lisolo ndenge nini boliaka zelo ndenge nini zelo enyokolaka moto ndenge nini mpe mutu asengaka liwa mais liwa eboyi koya mutu asengaka liwa ntango mutuka etamoli na désert ti elembi place bakotelemisa bino mutu amoni lisusu moya koke liboso te moya kozonga nsima eza te akodeplace akima na ngomba biloko jésus banda kosala adeplace akomi na ngomba aprie ke nzambe ezwa molimo nanga parceke nazokoka lisusu te apartir ya wana ndenge mutu amoni ke souffrance eleki température elekaka ya makasi mutu azokoma bleu première fois na mokili omo mutu akomi bleu donc mutu azalaki pembe ube noir akomi ma bleu na katikati ya zelo museleke te azali kopanzana museleke te apanzanaka température ya moyo eleki makasi museleke te abetaka kano ye moko dale vide wana tu wana masolo ezala na kati ya désert na kati ya désert wana ata obengi mbu azobombama na elili ya mutu azoboma mbu azokima azobatama na elili ya mutu wana ata mama olangi oprier fatigué nzamba oyoka nano te po place ozali climat ezosenga vmake obima na place wana osi omona bato baza kokufa na kati ya désert mutu akufaka ndenge nini ntango amoni place akomarche bazomarche pendant 400 km ya koki lisu te akokende luka place afandi aza su na shwa te akovanda ti akosembwama ye moko ti mutu alali okomona yango sur DVD oyo toujours ok na DVD oyo okolakisa biso makambo oyo elekaki na kandala na nde nini toyeba oyo nazopesa bino ezali biloko ya 2008 awa na fin poto kota 2009 ndenge bato bazokota poto bakoti poto awa ndambu oyo bazwaki chance ya kokoma poto bakomaki oyo bazwaki chance te mbila marocain azwaki mbila espagnol azwaki bango apesi bango na mbila marocain abwakaki bango na désert oyo babengi désert ya Sahara babwaki bango na kati wana eloko kolia ezalaki te na kati ezalaki te bato babeta ba 60 jours ya makolo ba 120 jours makolo bokomona bino moko ndenge bafemme bazolela meme bafille congolaise nde bazolela kokoma poto alors yango wana mark nasepeli mwa na présence na wana Congo number 1 mpo bamakambo oyo sasa yo si omona bato baza kokufa namona ebele bareportage ezali omona sur DVD omona ndenge bato moto akufaka na ndenge bana mobali bayaki na mwasi asundoli bana na bana mibale atiki ye bao balobaka ba ingratitude ya zelo oui okotika ye parce que oza obligé otika ye po choix eza lisusu te na kati ya zelo ndenge ezalaka na kati ya désert saki ntina komema saki ya te ifo memaka mai ya komela nde mutu vi na bino yango so mai esili masolo esili so mwasi mpa koki kotambola te otikala pete yo olingaka otika ye yo oenchaîne vie oenchaîne nzela voilà lancele biso na film osima tozonga tolanda DVD oyo grâce ya Congo number 1 grâce ya Francis Kakonde grâce ya Mark Tabu nde bozolanda DVD oyo conseil tokopesa bino ezali ke soki omoni ke olingo mema bato poto Mark Tabu abimisi ou bien Yolande Masamba abimisi ndeko na ye yo mpe kolanda te tika ye abimisi ndeko na ye na bamoyen oyebi ndenge atiaki bamoyen te okozwa ndeko omemi ye yo kenda poto na njili yake poto ya nzela ya désert tala makambo amonaka apres kokanga bango suivez DVD.
Son los últimos detenidos por la policía marroquí en la frontera entre Nador y Melilla. Cerca de 30 hombres, mujeres y niños subsaharianos que trataban de pasar clandestinamente a España. Mira a los niños. Venimos con ellos porque nuestro país, el Congo, está en guerra. Pedimos asilo en Europa y nos expulsáis, nos dice esta mujer. La gendarmería y el ejército marroquí practican a diario decenas de detenciones en los montes que rodean Melilla, en los bosques de Rostro Gordo que sirven de refugio a cientos de subsaharianos llegados de Senegal, Camerún o Mali. Sobreviven en condiciones inhumanas, hambrientos, heridos, perseguidos como animales. Han hecho un viaje de miles de kilómetros con un único objetivo: saltar la valla que les separa de Melilla, de la Europa de sus sueños. Para ello emplean rudimentarias escaleras que ellos mismos fabrican y se protegen del alambre de espino con guantes de jardinería. Les acompañamos una noche en uno de sus últimos intentos antes de que la valla pase de 3 a 6 metros. Amparados en la oscuridad, una decena de subsaharianos atraviesa el bosque en silencio. En sus caras hay miedo, tensión. Los alís, así llaman a los soldados marroquíes, parecen descansar. Un todoterreno de la Guardia Civil ha pasado hace poco y se intuye lejos. Es el momento de intentarlo. Una escalera se ha roto y la Guardia Civil aparece antes de lo esperado. Además, un subsahariano se ha clavado el alambre de espino. Hay que volver al bosque y recuperar fuerzas junto al fuego. Aquí ya se calcula que en lo que va de año han intentado saltar la valla de Melilla más de 11.000 subsaharianos. Caminan por mitad del desierto, agua potable, algunos echan a la carretera, a la única que recorre el desierto del Sáhara en la frontera no delimitada entre Marruecos y Argelia. Son los deportados por Marruecos al desierto del Sáhara. Fueron detenidos hace días de las celebraciones de Melilla. En el bosque de Bellunes, por ejemplo, fue arrestado Brahim, un senegalés que intentó saltar la valla, a quien entrevistamos antes de ser deportado. Hoy nos lo hemos encontrado aquí, a más de 600 kilómetros al sur. Como el resto de los subsaharianos, nos muestra la lamentable situación en que se encuentra, sin comida, bebiendo agua encharcada y dolorido. Por eso, cuando nos ven, nos piden ayuda. Vous venez du sud? Du désert. Et on fait la route à pied? Oui, la pied. Et vous allez où maintenant? On voulait passer Oujda. Oujda? Il y a presque 500 kilomètres. Oui, 500 kilomètres. Los pocos que cruzan esta carretera les entregan algo de pan para seguir la dura ruta. Nos aseguran que por el camino han ido dejando a sus muertos. Más de 20 mujeres y niños dicen que murieron en el desierto inaccesible. Il faut chercher une solution. Pardon. Toi, tu es le blanc, moi, je suis le noir. Regarde. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire comme ça. Michel es un joven de Togo. Tiene 20 años y pide algo más. Pide una solución al trato inhumano que están recibiendo. Viene de un país en guerra donde ha visto morir a sus padres y a su hermano. Entre lágrimas dice que no es justo sufrir como está sufriendo por haber nacido negro. Como auténticos fantasmas, caminan por asfalto y por la arena. Solo Médicos Sin Fronteras ha conseguido repartir algo de ayuda. La policía marroquí les acosa desde el aire mientras ellos caminan con un único objetivo, el norte. En el sur desértico solo les espera la muerte. Je vais à Melilla, c'est ma vie là-bas. Ah oui, je m'en vais travailler là-bas pour nourrir mes petites sœurs à Melilla. Je vais comme ça jusqu'à Melilla encore. Ah oui, Es el dolor y la desesperación. Son cientos de subsaharianos que viajan hacinados, esposados, llevados como animales en viejos autobuses, sin agua y sin comida.
ni siquiera saben cuál es su destino. No sabemos a dónde nos llevan, nos dice este joven, y no hemos comido nada desde hace 2 días. Solo hemos bebido el agua que nos habéis dado vosotros, pero no hemos comido nada. Miembros de las asociaciones de ayuda a los refugiados en Marruecos han tratado de impedir que los autobuses viajen hacia el sur. Aseguran que el destino es el Sáhara Occidental, donde se teme que de nuevo sean abandonados a su suerte. Todos nos piden ayuda, sumidos en un llanto desgarrador. Algunos, ya desesperados, llegan incluso a saltar por la ventanilla del autobús. Van a dejarlos en el desierto, nos dice Hicham Wabli, de la Asociación Marroquí de Ayuda al Emigrante. Y eso es un crimen. Quien ha dado esa orden de llevarlos y dejarlos en el desierto es un asesino y debe ser llevado ante la justicia. En un último e inútil intento, Mamadou, un joven guineano que trabaja en la misma asociación que Hicham, se tumba ante uno de los autobuses. El cónsul de Guinea-Conakry, que se ha desplazado hasta aquí para conocer la suerte de unos 60 compatriotas suyos, tampoco recibe ninguna explicación y solo se suceden gritos y empujones. No hay ninguna versión oficial de lo que sucede. Nadie sabe a dónde van estos autobuses. Solo podemos constatar que llenan sus depósitos de gasoil y bidones adicionales. El viaje sin duda será largo, tan largo como el silencio que guardan las autoridades marroquíes. Se habla de que al menos 1000 subsaharianos están siendo llevados hacia Agadir y de allí hacia Sidi Ifni y el Sáhara Occidental. Otros 500 de Senegal y Mali podrían correr mejor suerte y volarían desde Oujda hacia sus respectivos países. En cualquier caso, son muchas incógnitas y tan solo una certeza: el dolor y la desesperación que cientos de subsaharianos viven en estos momentos en el sur de Marruecos. La tragedia se ha tornado en alegría. Los cerca de 1000 subsaharianos que hoy deambulaban por el desierto del Sáhara y la carretera próxima a Argelia han sido reagrupados y trasladados en autobús hasta la ciudad de Bouarfa, a unos 200 kilómetros al norte. Después se espera que sean llevados a Oujda, desde donde serán repatriados a sus respectivos países en avión. La tragedia humana que han vivido tras ser expulsados al desierto parece llegar a su fin. Senegaleses, cameruneses, de Mali, Congo, todos se reagrupan por países tras una marea humana. La magnitud del drama ha movilizado a los embajadores de algunos países que, como el de Senegal, se ha visto obligado a trasladarse a la zona para coordinar el regreso de sus compatriotas. Heridos, maltrechos, pero contentos. Yo soy economista, nos dice este joven de Mali. Vuelvo contento a mi país, pero intentaré volver de nuevo a Europa, aunque eso sí, de manera legal. No recomiendo a nadie, dice, ser ilegal en Marruecos. Muchos comienzan a llamar a sus casas de manera rudimentaria. Les faltan fuerzas, pero les sobran alegría. Atrás, nos dicen, quedan los muertos. Afortunadamente, el sentido común ha evitado que la tragedia sea aún mayor. Congolais anzolela parce que akotaki mikili bazuye bapese na mbila marocain bazobwaka bango na désert yango namoni congolaise na bana azolela Congo démocratique eza na bitumba bozotika biso boye baborefulenga na kati ya désert yango bamoni congolaise wana azolela. À part congolaise wana tomoni pena mutu bakangi bakaka baza mibale me moko alingi amibima na kaka amibima kaka po choix eza te parce que souffrance eleki mikili yango aluka bambula akomi mais babimisi eka babwaki esu na zelo donc choix eza te. eloko nini esalaka Maroc eza pembeni mais kokota ezalaka pasi ezali Union européenne atia mbongo na ye en jeu pour la Maroc ayebi ke Maroc ezali frontière ya poto donc il faut atia mbongo na ye en jeu po bakanga map oyo awa eza porte ya poto il faut bakanga bafrontière makasi parce que moto azo espace akoleka te donc voilà. Ok, awa tozali wapi? Awa toza na ville ya Tanger na frontière ya Espagne eza na ngambo wana kuna donc awa nde place baclando baclandestin batakaka na butu partout na moteur na boitu partout mpe lozo komisa biso ke bafille congolaise na bafemme congolaise bamama na babana babanga lisusu mai te
tala mayo ya munene bazobeta pendant 20 jours na kati ya mai eloko kolia ezate ti bakobima oyo bakomaka babengaka andulula oyo pa komaka te nzambe mutu azoka molimo na bango omona mutu na kisasa leki na biso bima rali ti lelo amona na rate atikala na mayo koto bi atikala na kati ya selo. Merci en tout cas David Mumbele no bambote na bana poto baza kolanda non na pesa ki conseil te wawa pesa conseil na opesa na bana poto en tout cas kobimisa mutu pona esengo ya kobimisa mutu te bobimisa ba oyo baza na Maroc awa surtout bana basi bo libérer bango na vie oyo bazali awa parce que bazo souffrir makasi awa Maroc mbongo ndako tindaka te mbongo kolia otindaka te aondima kota bwatu kobimisa mutu pona sentiment kobimisa te tika mutu na kati ya Congo pe botika kopesa bato ba 10 chiffres lokuta okopesa mutu 8 chiffres comme na 10e chiffre de 9e chiffre téléphone ekati ba ko rappeler okangi téléphone 10 chiffres lokuta mutu akoma na western mbongo ezalité botika ba vi wana so ozana volontaire osata ndeko note otiki na pesi alino sene scénario bilele olobaki na beta bilele avant leka na Congo number 1 na betaki boyebi awa na frontière ezalaka rare mpo omona boye efo ezalaka babiso mpo ozalazala bakote na makitabu na pesi Fabien de Bini tolelaki libanga Fabien de Bini tolibanga yango wana odi tete mbote ya tro chape ngwaba mbote ya tro tuse bolombo mbote ya tro mayoyo masamba mbote ya tro place bozali en tout cas bana poto naza wana pona bino grâce bozotala DVD oyo grâce na lobi ya Congo number 1 site ezali olakisa bino babimakamu tout Makitabu va voter, gouvernement marocain va voter qui a commis ambassadeur, il y a des clandestins congolais dans le pays à Maghreb. Alors, beta www Congo number 1 au coup de makamu tout esoleka na kati ya pays à Maghreb. OK, siko pona ko aider base. Est-ce que association yo ba aidaka moi bateau bazo souffrir na désert bazali oui ko ba bakolo ba association ngo. Ba association bazali tozana Daya Diop à 50 congolaises, 50 sénégalaises, tozali sous na Uomo Womo boss lindala la zawana yo pe na yo sali fondation na yo pona ko bimisa bato na désert comme ma bango ba zoeta mu pepe na ville wa za bonne idée donc voilà. Merci en tout cas. Merci. Voilà, c'était David Mumbele qui est le représentant légal, je dis bien légal. Il y a Congo number 1 na Maroc mais pas pour longtemps hein, pour yepé kalamingité légalement azaroya bamboka wana. En tout cas nous remercions Batonia Stou Balandi Congo number 1 c'est Marc Tabou kolongwanga naza kolongwa Maroc grâce à Dieu naza okoma na Suisse et sika ya Freddy Lekasopo aza kosala libala moko ya makasi et puis dans un événement il y a pasteur Philippe l'église vient et voit et ça le trou du 3 août du 5 août jusqu'au 7 août tosenga na bato belé bazala wana et puis samedi tozali bongo le 13 tozala na kati Allemagne pour un événement munene et puis bobo santé Eric Poulet Dodo Wetch Mirage Supersonique tozala le 12 na kati mboka Switzerland wana eza ba programme ya Saint-Marc na personne stu balinga biso mbo théâtre to bosante venanga Didier Baonga ko aza kolanda ngai ko ya coordonnaka ba McDonald's surtout na kati mboka to pesi bango ba grand beauté. En tout cas David Mumbele encore une fois merci na Blaise Mafuta, merci na Zubignol, merci na Womo, des fois merci na Daya Diop pas na association ça ndeko na yo souffrir na désert benga Daya Diop to benga Womo masolo na ye ekotambola kitoko toloba mingi te ciao et à la prochaine. Mon ami. Come here. Number one. Morocco number 1. Congo number 1. Congo number 1. Black Army. Ok, merci. Ciao. Salut. Hashish Morocco. Marijuana Morocco. Morocco hashish. En bonne qualité. Bonne qualité. En bonne qualité. Hashish Morocco. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona ndenge nini souffrance ya bandeko na kati na désert ndenge nini barefule bango bandeko maya komeleza te loka kolia te kanisa siko batiki yo na katikati ya désert oza koyeba te ndenge nini okoki kosala bandeko ebongi malamu bandeko babolingo nazali kosenga na bino biso bakongole tomeka kolobela likambo totombola mongongo po ete ndenge ezali wana oyo ezali problème ya moto nyonso tu
atombola mongongo mpo ete aloba na minute ntango mosusu biso tozali komona esengo me bandeko bazali na kati na désert pasi oyo bazali komona tolobela mpe bango bandeko lelo tozali komona bato mingi soki bamoni ete likambo wana ezali na baintere na bango te jamais bakolobela yango mais soki bamoni ete ezali na baintere na bango bayebi ete bakozwa mwa quelque chose bien kopesa mwa boye wana nde omoni bakongole atomboli mongongo na lombangu na makasi nyonso bwa nzoto mpenza mais soki kongole ayebi ete intere ezali te mpo na ye akolobela yango te ndeko tomeka koyokana soki kongole nyonso tu ana poto ezala esika nyonso tu kongole azali apesi ata 5 euros 5 euros 5 euros 5 euros toluki ONG moko totindi bambongo wana tolobi uniquement tosengi kaka na ONG wana baluka kaka moyen ya kosala ete babimisa bato wana bazongisa bango ata ti kote ya Niger mpo na minito ndenge tozali koloba ebele bakangami na kati ya désert bandeko bakangami na kati ya désert to pense na bango bandeko tango balobaka dim mosusu mpe okoki kosala na bageste ya boye nzambe akoyoka ndeko nayebisaka bino ntango nyonso oyebi ezali na bageste mosusu oyo moto akoki kosala ke nzambe intervenir akutani na likambo moko boye oke bato balobaki moto esili antuka moto oyo antuka esili akufi me nzambe ekosauve ye kaka mpona geste moko asalaki geste yango mpe ntango mosusu eleka kala ayebaka na ye te me kaka mpona geste asalaki mpona moto moko boye geste wana nde esauve ye yango na bandeko babolingo nazali kosenga na bino toyeba ndenge nini ya kosauve bandeko nakopesa bino sekret moko bandeko oyebi il faut toyebaka ndenge nini ya kotya nzambe contre mire bato mingi balobaka kaka tosambelaka wi osambelaka mais depo banda kosambela oyebaka ndenge nini ya kotya nzambe contre mire te ntango mosusu bato mosusu bakoloba mama ozali makambo nini azoloba azomona te il faut koyebaka ndenge nini okoki kotya nzambe contre mire batyaka nzambe contre mire ndenge nini par exemple bandeko ezali ndenge nini ezalaka komona osalaka bageste ya kitoko oyidaka bato osungaka bato ya pasi osalaka makambo ya kitoko me ekozala mokolo oyo probleme moko eyeli yo ya makasi oyebi ndenge nini okoki kotya nzambe contre mire ntango obwaki mabolongo na se ozali kobondela olobi nzambe na ngai nayebi ete tala likambo ekomeli ngai probleme ekomeli ngai papa nakoki te ngai moko naza koyeba te ndenge nini ya kosala nayebi ete probleme oyo ndenge ekomeli ngai ekokomemela nga kufa me papa nasengi na yo kanisela nga ata na likambo moko ya malamu oyo nasala na mokili oyo bandeko bapriere ya ndenge wana ko oyo ezalaka ete ata nzambe asalaki neti abeta likambo yango kara ntango nzambe aza ntango diable aza komenanse yo ntango beti priere ya boyoko okomona nzambe ye mokoko abaloli elonga bi antuka likambo oyo il faut kaka nasala mpo ete mwana oyo azwi ngai mpenza mpo ete soki nasali te ezali liloba nga moko naloba ete soki osali likambo ya malamu na ndeko yebaka ete ngai nzambe nakofuta yo donc ndenge mwana na ngai oyo alobi nazali kaka oblige il faut nasala ezala bapriere mosusu bandeko okoki mpe kotya nzambe contre mire nzambe ye moko atali alobi te oyo soki nasali te nabimi nzambe ya lokuta il faut nasala yango na ndeko kokanisa te ke mpo ete ozwa bénédiction ya monene na vie na yo il faut salisa kaka moto oyo oyebi te okoki mpe kosalisa moto oyo oyebi te ndeko okokamwako eloko moko eye na vie na yo ata nsima ya mikolo mpo ete biso nde bato ya mokili tozalaka ete ntango osali likambo oza kozela kaka retour sur le champ te okoki kosala likambo ntango mosusu
likambo ngo po bosana mais yo kokuta na problème moko boye okamwe penza nzamba sauver na likambo moko yo mozoloba nzamba sunginga mais ozoyeba te ke osalaka likambo moko ya malamu bandeko na tango yo papa Roger na pesi yo maloba po ete obakisana oyo ngai na uti koloba ezali pasi pe mawa ndenge nini tozali komona ete bandeko na biso ebele bazali kosufri mais tosengi na bandeko bamesana koloba nani atindaki bango bakende kuna te moma oyo ezali toyokana toyeba ndenge nini ya kosunga bango soki congolais nyonso apesi ata 1 euro o mpa kozala motema malamu 5 euro toluki ONG moko boye totie po ete batindela bango mpo baluka moyen kaka ya kose déplacer babima kote bazali po ete désert ezali esika ya liwa ezali lokola moto azali na enfer. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na koyebisa na bino ete ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bandeko bazali kosouffrir pe komona ndenge nini bato bazali kotika bango na kati na désert bandeko tango nga naza kotala ba filme ya boye nazali koloba na mitie sikoyo na place ya bato wana ke ezalaki bango te me ezalaki ngai moko sikoyo papa Roger na kati na bato wana elingaki ezala ndenge nini pe ndeko na minute oyo yo moko pe mitie sikoyo na place ya bato wana banda koloba ete soki na place ya bato wana ezalaki yo elingaki ezala ndenge nini ata yo te me ndeko na yo bandeko likambo oyo tolekisa yango pamba boye te toluka ndenge nini tokosala soki s'il s'agit ya kocontacte lisusu Marc Tabu po ete ye mutu eutaki kote kuna ya Maroc ayebisa biso ndenge nini tokoki kosala po ete tomeka kosala ta ati moko ya kocollecte soit 1 euro na moto to 5 euro bapesa ta na ONG moko pona koluka kaka uniquement koloba kaka na ONG wana boluka moyen kaka ya koluele bato wana tango mosusu bus wana ezwa kaka bato nyonso te oyo bazali kuna na désert oyo batangama kuna na désert emema bango kaka bakomisa bango ta ti na Niger esika mokili ya bato ezali po ete bamona ta mai ya komela bavanda kote bato bazali po ete esala bango malamu soki tosali geste wana na banzi ete bandeko naza koyebisa bino ya solo nandimi teke nzambe akobosa na biso ata na likambo moko bandeko tosalisaka bato mingi oyo bazali bakomi na désespoir soki toza kosalisa bato oyo bakomi na badésespoir ezali malamu mingi ezali malamu bandeko soki kutu baopposant congolais bazali kokosa biso na makambo ya lokuta oyo bakomi na dongo balingi bazwa dongo toza kosala bacotisation ya makasi mpo na makambo okuti ya lokuta me bamakambo oyo bandeko na biso baza kosouffrir bandeko tomeka kosala yango tosala yango bandeko tolongola kaka tala ngai nazali kaka na kosenga na bino bakongolais mpe bakongolaise tosala geste wana essentiel bamama oyo baza na bana na bango bakangami kote ya désert kotindela bango kaka mbongo ata na ONG wana ebimisa bango kaka bandeko tomitia na place na bango ezali na bato mosusu mpo komona ntango mosusu ndeko na bango ayela poto nzela ya makolo bino bokanisaka kaka ke andeko na biso ozali bakote ya Maroc bozelaka mikolo eleka bozwaka suite na ye te nzoka ndasa kufa na ye na désert ndenge ndeko mobali auti koloba ete bato mingi bakufi na désert bomonaka mpe mikolo elekaka totielaka bino baimage yango ya bato ndenge bazali kokufa na désert bandeko bakongole nasengi na bino ete tomeka kotelema boyebi ete na bamakambo ya boye biso badiaspora congolaise tokoki koyokana mpe na babikolo mosusu baguinéen bacamerounais mpo ete babikolo ezalaki ebele kuna oyo tokoki koloba ete bon toyokana ana mpo tosala marshe moko ya monene mpona kodenonse bamakambo oyo bamarocain bazali kosala baafricain kuna ya kozwa bango koreflere bango kokende kotika bango na kati ya désert tala babiloko tokoki kobanda kosala koreklame mpona bandeko na biso
la réclamation na biso ba congolais à la gaga so dozo la réclamation yebaka ete congolais ebiete azako sala yango pa ebiete intérêt à quelque part mais ce qui intérêt alité congolais ko sala te mais na tango to sengete to mekana nous peut ko sala moi quelque chose intérêt to lukana no intérêt to sunga bandeko bazali na kati na désert to telema bandeko bino bato bozali na ba radio na bino o bo message tango nyusu ko loba ete kaka ba makambo ko bitumba to kende ko zwa Congo bato bazako pesa bambongo lelo na sengete to mekana no ko lobela ba makambo oyo estali ba congolais o bakangami kuna na désert o bazangi maya komela o bazangi biloko kolia o bazako mona pasi bandeko to na sengi na ba radio nyoso tout to meka kotombola mongongo to passer message to faire passer message bandeko to faire passer message ba congolais belé bazali na kati na désert bazali ko souffrir soki biso ndenge tozali ko loba ete tozali na bolingo ya ba congolais mais moment yango to faire passer message to sengi na ba chaîne nyoso ya ba congolais ya ba radio o nyoso to zali na ba internet ndeko to faire passer message biso radio Zoomel 1000 to faire passer message na biso boyoki yango pe boyoki yango ba congolais na ba congolaises to faire passer message na biso to sengi na ba congolais bo telema po te to sunga bandeko na biso et to sengi pe na ba radio oyo o ezali na ba poto ba radio o ezali na ba internet bo tombola mongongo po te to luka ndenge ni to ko sunga bandeko wana soki to tienne moto nyosu ero ndeko toluki ONG moko to pesi uniquement kaka po ba louer bus elongwata na ba Niger ou bien bamboka nini ekende kozwa bango na kati ya désert ebimisa bango na mokili esika bato bazali ekozala malamu mingi to sala yango bandeko to sala yango soki penza tozali na bolingo ya bandeko pe na bolingo ya mboka to sala yango o ezali susu moment ya kotala te pona koloba ete wana bato ya radio Zoomel 1000 bango bazali pona Kabila bato bote o ezali nde pona kosunga siko bandeko na biso ba congolais to sala yango bandeko o bamoni ete message oyo to passer ezali très important pe intéressant ba komela biso ba solola na biso pe kopesa biso ba idée o bango bakoki kozala nango soki ekozala ndenge nini po toyeba ndenge nini tokoki koorganize eloko wana parce que ezali très nécessaire bandeko totika bandeko na biso te s'il s'agit ya kosala pe pona ko se mobiliser pona kotinda message pe ya bakonzi ya Congo po ete bakonzi ya Congo pe bacha biso maboko pona likambo oyo bakonzi ya Congo na yebi ete bakoki pe bosunga na mwa moke po ete bayeba soki kutu basungaki bato kuna na Libye esika bitumba ezalaki soki batindaki avion mobimba ebongo eloko nini ekozanga soki biso bakongole pe totelemi tosengi bango bazanga kosalisa pe bandeko bazali na kati na désert na sengi na ba radio nyonso tu ya ba congolais o ezali ya na poto to tombola mongongo to lobela likambo ya ba congolais na ba congolais zo bakangami na désert ezali faute na bango te ndeko mingi bazali koloba kaka bango est-ce que biso bato tindaki bango kuna ndeko koloba boyete o ezali moment to loba boyete to monaka même na bapoto okomona ba mindele mosusu bakendeki na Afghanistan bakangi bango en otage mais to monaka te sika ba mindele balobaka ete non biso te bato tindaki bango kuna ba mindele bazalaka na eloko liboso bako sauver na ndeko na bango après ba makambo mosusu wana bako ya koloba yango na sima to sauver bandeko na biso bazali na désert s'il vous plaît maman ozali na zongeli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise na banzi ete message oyo ndenge euti koleka tosengi na ba congolais nyonso to tozali na Europe ezala pe ozala kata na Afrique du Sud ezala ozali na Amérique partout ndeko message oyo tango ezali kokoma tolekisa yango partout na moment tozali koloba bandeko na biso ebele bazali na kati na désert bakangami kuna moyen ya kosunga bango ezali te pona nini parce que na Maroc esika bazalaki barefoule bango bake kobwaka bango na kati na désert ndeko na koyebisa yo eloko moko na kozongela yango ata 1000 fois oyebi na mokili oyo eza na bato mosusu bazwaka ba bénédiction mosusu okomona kaka vandi bolikambo moko yelie akomi koloba nzambe asungi ngai nzambe asungi ngai likambo ekomelinga me bandeko mingi bayebaka te kaka ba acte ya kitoko ba makambo ya kitoko oyo bato basalaka oyo nzambe asepelaka nango ata eleki mikolo ndeko naza koyebisa yo ya solo ndeko
okokoma na moma moko boye likambo moko elingaki komela oyo balobi mpenza moto oyo kufa yango yo mais obiki nzambe asauve yo ndeko mingi bakanisaka ete po ete moto azwa kaka bénédiction il faut opesa kaka libonza ntango mosusu na église ou bien osunga ntango mosusu paster ezali mabe te ezali malamu mais libonza ya malamu ntango ozali kobonzela moto oyo kutu yoyebi te na kati na pasi ndeko kosunga ya malamu ntango ozali kosunga moto azali na position moko ya pasi nde wana okomona ete nzambe ya kosala ya mingi ndeko na kosenga na bino tomeka nanu kolobela likambo mpe baradio nyonso tu ya bakongolais oyo ezali ya na poto botombola mongongo boloba likambo oyo mpo na bandeko oyo bazali batikali kaka bango moko na kati na désert ezali pasi bandeko ezali tala kutu lelo bino tomonaka bato mosusu ndenge balobaka bamindele mitema mabe oui bamindele mitema mabe mais bozali komona tango bakongolais wana barefule bango na kati na désert boza komona mindele kaka wana otolobaka mitema mabe bango nde bazali kolanda bango kuna na kati na désert mpona kosolola bango kotuna bango eloko mwa moke oyo bazali nango bazali kopesa ndeko na sengi na bakongolais soki mpenza tozali bakongolais mitema malamu oyo tolobaka ete biso tozali na bolingo tomeka nanu kosala sensibilisation ya makasi baradio nyonso tu elobela yango mpo ete bakonzi ya mboka na biso bayeba mpona kosauve bakongolais oyo bazali na kati na désert parce que bango ndenge bazali wana bakoki koloba ndenge nyonso tu mais eko na bango ekokoma te mpo ete eko na bango ekoma il faut biso bato nde tozali na libanda esika oyo toloba mpo ete basunga bato wana basunga bakongolais bandeko nasengi na bino bandeko congolais soki mpenza tozali na bolingo na biso ezala kaka likolo ya mbebo te tolakisa yango mpenza na kati na mitema tosunga bakongolais oyo bazali na kati na désert soki kutu Mark Tabu amifuteli tike na ye mpona kokende ti na Maroc kosala reportage ya boye ebongo biso bato tomoni yango pourquoi pas tokoréagir bandeko mpe nazali koloba ete biso radio Zoumel 1000 to faire passer message na biso wana deja ezali ete kolakisa bolingo mpo ete to faire passer message mpo ete bato nyonso bayoka mpe tosengi na baradio mosusu mpe batelevizio mosusu bameka kolobela yango basala makasi balobela yango ezala kaka teke mpo lobela likambo mpo bato bayoka yo soki olobi nde ya politike mpo na mboka wana ne te tala bamakambo mpe tokoki kolobela yango bakongolais bazali kosouffrir ebele bazali kokufa na désert bandeko ata oyo bakusi bakufi yana likambo te me oyo batikali wana tomeka kosala quelque chose mpo ete basunga bango soki tolobi tosangisa mbongo mpo ete a partir ya Niger baluwa ata motuka moko boye motuka wana ekende ti na kati ya désert esika bandeko na bazali balokota bango nyonso babimisa bango ata ti na Niger ekozala malamu mpo ete esika bazali kovanda mawa bamama bazali koviole bango kuna na kati ya désert bamakambo ndenge na ndenge na banzi ete bino moko boyoki yango bandeko babolingo na banzi ete biso tosali devoir na biso radio Zoumel 1000 to faire passer message mpo ete tolingi kotikala indifférente na bandeko oyo bazali kosouffrir na kati na bamboka ya bapaya yango tozali kolobela yango lelo ata soki tolobi mpona bafemme viole ezali malamu me tolobelaka mpe bakongolais mosusu bazali kosouffrir mosika ndeko yo moto oyebi ete ozalaka na mwa 10 euro to 5 euro na wana otiaka yango pembeni eloko ya kosala na yango ezali te tala likambo kokosala yango ezali neti ozali kobomba babenediction na yo na banki ya nzambe babenediction na yo soki ozali kotia yango na banki ya nzambe ndeko okokoma mokolo mosusu okomi na situation moko boye nzambe asauve yo moko comprendre te mpe okamwe ndeko yango na ntango oyo nakosenga na bandeko congolais nyonso tu mpe bacongolaise ebongi na biso bozala mpenza mayele mpe nasengi na bino moto nyonso tu akozwa message apase message ata na telefone ndeko il faut kopase message to pase message partout mpo ete tosunga bandeko na biso oyo bazali na kati na désert eloko na kosenga
molimo ya dutu oyo ete bato mosusu bazalaka na yango nani atindaki bango bakende kuna na desert te ndeko longola nanu likambo wana nani atindaki bango après makambo mosusu tokolobela yango na nsima tosunga nanu bandeko na biso toluka soki moya entrer en contact na monsieur Marc Tabo ezali Marc Tabo ayebisa biso ndenge nini tokokosala ata ONG moko toluka totinda mbongo kuna mpona kodelege bato bakende kobimisa bato wana na kati na désert. S'il s'agit pas ya kotombola kaka mongongo ko faire passer message ete gouvernement ya Congo emeka kosunga bato wana tokoki kosala yango. Po ete soki gouvernement ya Congo esungaki bato bazalaki na Libye eloko nini ezangi pe po ete bayoka message na biso ba diaspora bakende kosunga pe bato bazali kuna mais avant ete tango biso moko nanu tozwi problème wana na maboko biso moko tomeka nanu kosala makasi na mwa moke na biso tosala cotisation soki gouvernement ya kosunga eya kobakisa kaka likolo ya oyo biso moko tosi tosalaki ekozala malamu mingi bandeko babolingo na banzi ete message na biso oyo tozalaki na yango wana topase yango bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.